Mbati, papa Mbenza pe Kholobana ye. Il est toujours dans 5 mois témoin. Bon, bien, bon côté. Il y a une sa lumière. Onyo so Satan, quand qui poete, ngomba ikufa. Batongo pe bazo bunisa lingomba bazana kacha lingomba. Bazali bi bazali te. Allez, tout l'anda pour fumalong. Okumbi ya tata manapele musantu mukumba nzambe apesi biso ezali mukumba moko kosakana na yango te bamama batata ndenge tokozalaka ntango nyonso lokola makambo yango toza komonaka yango lokola eloko ya pamba. Tanto tozalaki na nkamba tozalaki kusuivre mwa makambo ebele maza kolekaka na poto mpo na ntina mosusu te bango ebangisi bango nde likambo ezali kosalama awa na kati na Afrique pamba te bango nyonso tu ezala bavoyant ezala batu mosusu oyo minene basalaka likita kona na poto balobi ete tokamwe mingi ndenge nini ntango oyo tozali komona kama na biso baza kotambola lisusu ndenge mama azalaki kotambola te na ntina nini sikasika wa tofo toluka nzela toyiba mpona nini diminution na force na biso ye maloba na bango wana etamboli ya solo esali pasi na bato tomoni nde eloko ebimi kuna na kati na Afrique nzembo ya bajeteki na oki nzembo ya badirigant ya solo tozali riche mais tokomiyibaka te ifo toloka nzela ndenge nini bato oyo baye kopanza biso boye tatanki mutango akomi awa mokolo oyo alobi na biso ete mokonzi ya bato minene wana alandi bango ti na Braza bakomi awa na Congo basali mpe likita na bango me baza koloba makambo nini eloko nini mpenza bango bamoni ya mpasi biso tolobi na bato te kasi maloba maza kobima kaka moke oyo yango wana nde ezokisa bango puta esali bango mpasi charlatans ou bien voyants ndenge bavandaki kuna na poto balobi ete likambo ezali tomoni ndenge basekosu toyeyena yango ntango oyo mosala biso eza kotambola lisusu te toloka nano likambo oyo baye kodécouvrir kuna na Afrique likambo ebimi ekasi biso moko moyen te yango na kopesa quelques minutes na tata wasumbe alongo na Braza pata pesa biso nano sango ya batu wana soko bolingi papa sumbe yaka papa sumbe azali wapi yakana na kopesa biso sango ndenge yango ezali koleka na batu wana bango balobi nini likambo nini tunguse bango oyo esali mama Augustine ubie oyo esali mama Mkenda ubie esali mama Kapinga oye sali mutakwamadi ou bien mpeke na kombo na tata mwana pe Molimo Mosantu na yali kopesa kaka témoignage na makambo oyo papa auti koloba. C'est vrai banda lokola papa alongwaki na biso na nkamba
awa topesaki message na kanisi le 28 mai et boyokaki contenance ya message oyo enseignement nini papa vandaki nango na nkamba pona kosala 5 mois et tokendeki na Brazzaville aussi topesaki ndenge moko lokola topesaki awa alors eko na makambo wana etambolaki eke na kati na mokili mobimba lokola ye moko auti koloba na permission na ye ba oyo balobi les géants du monde donc les grands maîtres du monde ba talaki balobi silikui makasi ezali kotambola pona ko empêcher développement na force na bango donc balobi le monde à l'inverse donc mokili ebongwani boye bayali na perturbation moko makasi elingi koloba par exemple mwasi soko alambi nzungu tango yali kopela bamoni kaka nzungu yango moko esopani bayali koyeba te nzungu yango yali kosopana pona nini alors basali ba recherche na bango ndenge baye kokuta balobi eyali message euti na kati na église moko na kati na mokili na Afrika oyo bapesaki annonce na 1917 alors yango le grand maître excusez-moi lokola papa alobi grand maître ya ba ordre de société secrète ba ordre de templier ba rosicruciens ba frate maçonnerie na ba magicien donc grand maître na bango adjoaki lisusu nouvelle que papa azali na Angola journal moko na Angola elobaki leader suprême des églises donc ebimaki na Luanda bato yango bakapte na makambo na bango lokola bakapitaka yango bamonaki ete il faut bokende ko renforcer ko dynamisation lisusu ya propagande na biso na kati na mokili na Afrika balobi toko transiter wapi ya azali na Angola ekokate na Zaire ekokate toleka na Congo nde bakumbaki na Congo juste mokolo toyambaki papa awa grand maître le géant du monde akomaki na Brazzaville kuna na Brazzaville na ciné Vogue et ali ciné monene oyo ba autorité basali la kabarenyo na bango donc asalaki rassemblement na bato na bango à peu près 7000 personnes donc 7000 personnes bakotaki na kat na ciné Vogue pour na kojwa les nouvelles instructions ba directif première barobi réadynamisation de l'épanouissement de la rose croix en Afrique. Deuxième point balobi les nouvelles méthodes et principes de l'enseignement. Troisième balobi solidarité aux membres de l'ordre. Donc na kat neango ba pesi ba enseignement ba directif pour na combattre oyo message bayokaki na église kimbangiste. Église kimbangiste a pesaki message nini? Église kimbangiste alobi a dénoncé ou a dévoilé le secret de la déviation ou la falsification de la religion. Donc Église kimbangiste a proclamé libération et l'égalité de toutes les races ou les dernières tribus du monde. Donc Église kimbangiste a sali rappel aux 10 commandements Alliance de Sinaï. Alors ork makambo wana nde bango bayelaki kobomba pona kobomba mokili pour que mokili etambola te bato batikala bombu na kati na maboko na bango. Alors maintenant église kimbangiste aye ko dénoncer alobi likambo yango polele etamboli njoka nde awa biso trobaki na radio te trobaki na journal te mais bango basi akapite yango bapanzi yango basensibiliser bato. Donc bato bali sensibilité à peu près 7000 en a 4 na biso na Brazzaville na République populaire du Congo. Basalaki réunion yango une semaine. Alors bakopesa bato ba possibilité. C'est-à-dire possibilité nini ezali mbongo par exemple. Bakopesa bato na bango mbongo mingi pona ko étouffer la bonne marche ya message ya kimbangisme pour que bango toujours ba dominer pour te bato batikala ba esclave na bango bako sensibiliser basali na bango bako pesa bango mbongo bako leka de toutes les manières
na église kimbangiste aussi bakokote na église kimbangiste na manière mosusu likambo yango excusez ngai papa alobaka yango tango toyaki na soirée kuna ke ndenge alobi ke basili kobongisa makambo pona kokota na église kimbangiste na 3 positions ba mosusu bako se convertir bakozala lokola ba pasteur tango yali pasteur akokende na nkamba akoyawa akokoma epai ya papa akoye ayeba force kimbangiste eyali ndenge nini tango yaza kokota wana aliko transmettre ba information yango epai na bango kuna ke voilà force kimbangiste utaka boye esali makaboye deuxième position bakozala na mbongo bakoleka na bakati na bato na biso ba homme d'affaires baoyo badwi ba défaillance na bakati na ba déclarer faillite na ba société na bango bakoya kopesa mbongo ou kopesa bango ba crédit pour que akota ayeba ba mouvement na dirigeant na jeteki ndenge nini bato wana bapesaka donc ya ali kopesa njoka nde ali mandaté na grand l'ordre de Rose Croix ou franc maçonnerie groupe mosusu bakokota na ba mouvement na ba mama na ba nini bakokota kuna uniquement pona koya koyeba force ya kimbangiste ezali ndenge nini pona ko détruire yango parce que monde eyali susu ko bouger te eyali stationné etelemi alors batwana bali ko bouger susu te donc ba tenir réunion yango na Brazzaville ba clôturer yango lobby yango wana mouvement yango eyali à marche kuna eyali déjà même tokozwa ba délégation wa bakoya wa ba fidèle mais bali na mission alors nde na situation yango bakonzia kuna mususu pe bayali kotala balobi message ya kimbangiste tuyali ko analyser balobi na biso mutu muindo po na nini asala ka eloko te na kimbangiste ba biso te mutu muindo asala ka eloko te po azali na mauvaise pratique azali na mauvaise héritage donc na héritage yango mutu muindo ali ko développer te atikali esclave ya muninga e ba mosusu batu ya mayele basali analyse ba monite message wana yali ya solo pourquoi mutu muindo akei na putu akei ko sala classe kuna azongi atabiki ya pamba yuko sala te mais yali na mayele na muninga moko basalaki na ye mais c'est vrai et yali mauvais héritage donc héritage wana e ko développer mutu muindo te donc mutu muindo akotika toujours esclave na mutu mususu alors ba mosusu bakamati par balobi non biso toko soutenir message kimbangiste parce que message kimbangiste e yali kofungula biso miso mwa moke alors yango wana position yango ezali particulièrement pour nangai na kopesa na biso nyonso et que tenir compte na makambo mutindo wana oyo toyali koyoka biso nyonso toyali awa bandeko na biso mingi bayekoli makambo ya mikanda nzambe ou bayekoli ba histoire de la religion tomoni histoire lokora islam oyo ba musulman mais Mahomet bato oyo bayekoli théologie bayali awa to bakoyoka ngai Mahomet azali kaka mutu alobaki seulement alobaki maloba ye moko Mahomet alobi ngai nayoki nzambe alobi na ngai alobi koma boye akamati secrétaire na ye babengi ya Abubakar ye moto aza kokoma maloba Mahomet aza koloba sima Mahomet abimesi mokanda buku oyo babengi Coran Mahomet tango abimesi buku wana alobi maloba oyo ngai nalobi moto akoki kotia yango tembe te pamba te maloba oyo euti na likolo epai na nzambe oyo ngai nazala koloba na bino eyali kopi moto akoki kolongola ata litoni moko na kati na message na uti koloba awa ezali te bato ya mayele bakoti na islam bango nde badefendre doctrine wana bango balobi ya solo makambo oyo Mahomet alobi eyali ya solo yango wana islam eyali une grande religion na mokili mobimba moto akoki kodétruire te soko tuni bango balobi kende na likolo kuna okende kotuna moto oyo apesaki message biso toyali na copie ya lettre bakokorige te bakokorige original biso toyali awa na copie ndenge nini oyo akoya kokorige yango kende na likolo moto nani akokende na likolo islam ayali religion moko tokoyeba ata na histoire ya église oyo toyali lelo ba église chrétienne soko tomoni biso nyonso awa oyo totangi mokanda ya nzambe tradition ya église catholique romaine apostolique église catholique apostolique romaine ezali bato baforme code na bango bandimi ke tondimi likambo yali boye bakomi bato ya mayele bapuye yango église catholique etikali boye
moto akoti atembe na yango azali te po te bato ya mayele ba soutenir yango toza komona lelo église protestante ndenge moko ezali bato moto oyo nani Martin Luther oyo mwane oyo azalaki na église catholique alobi non makambo bino bokoloba awa yali malamu te yali lokuta ngai nakei kosala makambo na ngai akomi bato ya mayele bakoti basoutenir thèse yango église protestante ata moto moko te ya mayele akodétruire yango parce que bato ya mayele basoutenir yango tomoni na religion mosusu lokola hindouisme epai na bayande eyali ndenge moko balobi bato ya mayele basoutenir ekei namoni likambo nini te biso tokoki kosoutenir te biso bakimbangiste eke toyali na nzambe na kati na biso ali kopesa biso message e biso toyali koyeba yango mokili mombimba bato ya mayele makasi bavaillant basavant bango moko balobi ke non force na biso yali détruit yali complètement anéantir donc force yango yali na kimbangisme baproclamer il faut bamandater bato mpo na kodétruire yango bon biso moko bakimbangiste eloko nini tokoki kosala soko toyali ya contradiction lokola grand père alobi awa apesi biso histoire ya bango nde basoutenaki église kimbangiste bazalaki na bato ya mayele te ndenge alobi awa me bazalaki bato kaka bango moko na moko me sikoyo bango basali makasi ekomi église au niveau ya mokili mobimba maintenant tokomi na baintellectuel na bato ya mayele na basavant kati na biso me eloko nini ekoki kopekisa biso pour que tosoutenir idéal et la triomphe wana eyali question mpona bato ya mayele na bato oyo bayali koyekola mingi mpona nini tokoki kosoutenir doctrine na biso te soko toyali ya contradiction biso moko ndenge nini tokolonga yango wana naponaki kotanga mwa mokanda moke oyo eskize ngai na kosala prédication te me eyali bobele mpona koaccentuer information oyo Marc 3 Malako 3 verset 22 oui Marc 3 verset na komona malamu te 22 bon 24 balobi boye soko bokonzi ekabwani na kati na yango penza ekoki kotelema te soko libota ekabwani na kati na yango penza libota yango ekoki kotelema te mpe soki satana asili kotelemelana mpe akabwani akoki kotelemana te kasi suka na ye ebelemi mutu te akoki kokota na ndako na mutu makasi mpo na kobebisa biloko na ye bobele soko akangi mokolo na ndako na makasi na yango penza bajeno ye tolandi be tolandi te naza na mutuna lelo ezomona na kati na lingomba bato oyo baza kobundisa lingomba makanisi wana eutu wapi na réunion esalamaka be yango te bapapa balobaki ke bato mosusu bakokota na lingomba batindami mpo lingomba ekweya kambo emonana lisusu te sila alors soki totali maloba ya papa Mfuma Longo makambo papa Sumba lobi ndenge réunion esalamaka na Braza kambo yango ebandaki kuna na poto nde yake wana Afrique soki totali lingomba na biso bitumba eza na kati tozomona yango tozolanda yango audio ezosalama yango nga nalobaki ete Fuma Mbanza alobaki na nga oyo bakolanda yo ya yo wana oyo bakolanda yo te ya yo te nalobaki be nalobaki te bongo bato oyo bazoderange batikalaka libela wana na kati na ngoma bakendela bango
oyebi bien papa mfuma longo papa de angenda aza koloba mutuku mwindu auta wapi publika malamu tuzokomisa yango ya mabe touta wapi pona nini bongo fuma mbanza lobi kamini etelemi batu bazali kokota po edemare kende mutu ambongo aye na se wana atandi mbongo